Fox. Vous allez comprendre. Toyena nous, batebele babi a faire gola, az incapable à memi ba musicien ni on sauté, à memi ka quelques musiciens. Tomoni ba marka ouz ba uti ko répondre na likamboana na ndenge ya ba États-Unis. Bandeko. Soto zui Ilunga passeport na yé tellement asala ba voyage ebele et tonaki déjà. Bilomo boyebi ba ambassade na biso ya Congo l'air oké kokotisa to maison Schengen na biso l'air oké kokotisa recours pour na passeport na yo et ça combien de temps mais voyage déjà comme qui pembeni et puis pour na koyeba bien on irait faire rigole après stade yena ba musicien ba kozonga lisusu États-Unis batu bazala kimia et puis stade ezala que Gaulois to Gauloise to gladiateur to ba amoureux ya ba bonne musique to ba fanatique ya ba musicien mususu l'air bakoya ba se sentir baza à l'aise et non seulement l'artiste promet de faire le plein mais à ça qu'on promettre bah il faut pas consommer faire rigole ces jours-là que ba na surprise dynastie bima jour wana batu baloba. Tu vois comment l'artiste a pesaka. Et ça, c'est l'artiste Moussoussou. L'air barosala balancé air Moussoussou. Tu sais quand on a biso logo là, Didier Lacoste. Aza vient na biso ya yolo mais oponi date mabe. Nga ebile na bando tanga classe promoteur na biso mo abando loba. Personne doit profiter au dos des autres. Pourquoi d'autres artistes là ont attendu seulement faire rigole à confirmer date il y a les 24 pour bango pe bakanga manango. Bon c'est normal hein, yemoko mi benga pe ya mukolo muto ala kisaka nzela batu bazaka pe na simara pona ko suivre. MJTV Sambara Goli Mazabata bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non quoi vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Analyse Populaire, toujours où ils ont représenté par Nabiso, Bandeko, Tozalaka Mingi, Liboso Nabino, na chaîne Nabino, MJ Télévision, Otolo Barabonzambe, toujours parce que Awa, Tokena Marambu, Ndengenini, Ekosenga, parce que Awa Marambu, il y a travail, il y a respect. Il y a Mosala. Voilà, aujourd'hui, on doit parler de Ferregola, Jésus des Nuances, ou déjà Azali Kopema, Nakati, États-Unis, d'Amérique, avec Bapoulet Naye, au Pelelo, Bazana concert, Mounene, Nakati, États-Unis, tout le monde Ferregola pour lancer vente, il y a billets depuis les États-Unis. On doit parler de cela dans cette émission. Sur ce, je ne pouvais pas commencer cette émission comme ça sans pourtant saluer la première de tout, le première dame, maman Mami Wanza, Motema Yabatuya, papa Misha de Paris et pourquoi pas Napé Salisusu, big salutation comme ça, na maman Margaret, Nakati ya Sanza de Bré, on a mon côté donc maman très sociale, Bambote no Yangoana et na omona ya Christian na Kwasa, na moni ya Bopi Membe et pourquoi pas na saluer maman la grande H, maman Hortense, le sincère condoléance comme ça à toi,
Maman Emily, donc Oyo Aouti Kobungisa ndeko na ye, donc mes condoléances na yo, binonion so maman Monique, maman Solange, je vous salue. Et pourquoi pas de remercier Espace Yambibiso, Balobi Espace Zozo, ya Yemoko, la maîtresse Chic Rose depuis Keptam Nakati Afrique de Seloana, on te salue. Voilà, je salue aussi comme ça le vieux Pablo d'Angola. Et pourquoi pas Napé salut sous merci. Na grand Gérard Dadi, voilà. Dadi Manunga, je te salue, voilà. Aujourd'hui, on parle de Ferregola. Pourquoi tu as la Ferregola? Bandeko, Stade de Marty, il y a Ferregola. Et qu'on a toujours Makambu Nenge, Makambu Ezali, Kosalama. Date Oyo, Ezaya, le 24, Ezali qui n'a officialité. Bandeko, Totikale, comme un artiste, musicien, Basala, Kolsala, Lokola, contre Ferregola. Pourquoi l'artiste Belé va choisir kaka date wana ya le 24 bango pe ba beta. Mais or soki totali na bande kona biso musu baleki na stade ndeto abeteki liboso l'artiste abeteki liboso na stade journée na wana to monaki kaka musicien moko ndalo baki ye pa beta place boy. Mais pourquoi faire Ferregola date ya le 24 akobanga te? Alobi moto oyo alobi abeta place yesenga beta aza libre. Mais or to monaki ya ndeko na biso mususu ba kasaki ba musicien mususu ba beta. Mais Ferregola soko tali mission ya mami lela alobi ndeko na biso ya Braza o eza roga aza libre akoki ko beta date ya le 24 eza date kaka o ya yete yepe mutachango na calendrier te. Mais na maloba ya Ferregola lobi date ya le 24 eza lokola bonne année. Pourquoi Ferregola lobi concert wane kozala lokola bonne année? Bandeko, allez-y comprendre. Et puis pourquoi Ferregola Nathan etikali mukyo aluki komema ba musicien aux États-Unis? Pourquoi ba keniko kobeta kuna et puis baya kozonga pour ba préparer concert ya Stade de Marty. Ferregola eloko nini vraiment za kotiaye azala trop assuré na makambu ya stade wana. Bande ko balobaka quand on connaît. Mutalobango Fabrigas maestro. Quand on connaît pas on apprend. Ngana ebisaka batu Ferregola on dirait azala makambu moko asala déjà na Stade de Martyr. Comment on a un clip ou à salaka pa ya Vienchone. Boyebi clip angoti basi basopitaka ba mira ndako. Mibalo babi maratongo kozonga soki pe ba ernin. Asalango na stade. Est-ce que zalaka signal déjà au Ferregola après ça ka ya monene pour na Stade de Martyr mokola koya ko beta concert. Et puis dans ça na kolobela no likambo yo oyo bandeko mususu bakoloba Charlie Prince ndenge nini akomi ko take Ferregola. Bande ko eza normal na musa to salaka moto soko longwe pembeni ya moto il faut pembeni obeta pe lisolo na ya mabe pope bao bako yoka yo bandima yo eza normal na mona te mwasi moko azana mobali bazanda kumoko avivaka vie de luxe ya bamituka ya banini libanda kendo ebisa batu ye kutu boye abeta lisolo wana te mais mukoloka ba okabona nda to beta lisolo. Cela veut dire à ce que moi je trouve chez Ferregola a rosalela intelligence moko boye o ezali batu ndenge babande koloba akobeta te akosala te akochange date ou sommes-nous na batu o nyonso babande koloba bon. Et puis, il y a un Congolais entre nous, il faut se soutenir. Si on se soutenir, et quelque chose de bien. Si on se soutenir,
et comme ça la biso tozala na force. Vous avez compris? Toye nanu bato ebele babi ah faire gola aza incapable a memi ba musicien nyonso te a memi ka quelques musiciens. Tomoni ba marka ous ba uti ko répondre na likambo wana na ndenge ya ba États-Unis. Bandeko so tozui ilunga passeport na ye tellement asala ba voyage ebele etondaki déjà. Bino mo boyebi ba ambassade na biso ya Congo les roquets kokotisa to maison Schengen na biso les roquets kokotisa recours pour na passeport na yo et ça combien de temps mais voyage déjà comme qui pembeni et puis pour na koyeba bien on dirait faire rigole après stade yena ba musicien ba kozonga lisusu États-Unis balobi ilunga azana programme. Il y a deuxième retour na bango aux États-Unis. Mais pourquoi batu balingaka kaka kolobela makambo faire gola ce que sali boy et zongi boy. Récemment sur tali émission wana o faire gola salaki et pas ya mami lela. Alobaki bien, alobi invitation na ye eza pona mutu nyonso et surtout akosepela komona ba vie na ye ya wenge. Ozomona akosepela komona ba vie na ye ya wenge. Soki jour wana bakozala et puis tellement sage alobaki et qu'on dépendre pe na ba emploi du temps ya bato. Moto soka moni ah non ngana koki koyala nga concert ya faire. Omoni ba biloko wana il faut ba chance wana ezalaka. Parce que so okende tina ba poto omona musicien X azo beta omoni ba ninga na musu ba yo kota concert. Mais pourquoi na Congo le wana eza raté? Pourquoi na Congo to vivaka na makambo eza ya ba quereur? Et puis tout à l'heure là bandeko to uti comment on fait rigola asali annonce ya vente ya ba billet. Bandeko musubo bandeko tout na ba question na zai personne on le kanzela bandeko musu ah mais vente ba billet on dirait nanu te yango wana ba lancer. Na minute oso ke na ba supermarché nyonso ya Congo osomba billet. Na minute na ba supermarché. Et puis faire rigola a lancé yango bomoni asimbi ba milangi moko mibale asimbi Heineken asimbi pe masanga moko soki flé nini wana ya lokwa masanga moko ya sika ya bralement que soki pe omeli aux appels na droit ya ba billet et puis les appels na société mususu wana o eza so sombi 5 cartons voilà eza 5 cartons ya masanga wana so sombi 5 cartons aux a un droit à billet à VIP. Tu vois comment l'artiste a mis makambu na ye ndenge nini a préféré makambu ezala clair na bato bakoya bato bazala le ZT bato bazala kimia et puis stade ezala que gaulois to gauloise to gladiateur to ba amoureux ya ba bonne musique to ba fanatique ya ba musicien mususu l'air bakoya va se sentir baza à l'aise. Et non seulement l'artiste promet de faire le plein, mais à ça qu'on promettre, bah, il faut pas consommer, faire rigolo ces jours-là. Quelle bonne surprise dynastie bima jour wana. Pour bah tout le monde c'est là que artiste a tombé la disque d'or. Mais koki ko zane loko yo ba fanatique na ye, ba zuita ebele ba ko zela ti lelo. Ba mona dynastie ba yoka dynastie et puis ngana rolo ba papa Hervé aza moi sage apena mayele fait rigolo a mayele pourquoi a memi dynastie tinata oyo pourquoi faire rigolo a memi dynastie tinata au moni lorsque album eza na terrain moyen olandela makambo musu ezate peut-être après ko beta stade de martyr les artistes a dit que nabimisi album pour na la promotion nango et aux ana facilité. Or en ce moment aza focalisé na makambu toujours ya stade de martyr. Oh lelo que bana ya Chicago bana États-Unis lelo non pas consommer faire rigolo parce qu'il y a le baki bango ne ba premier goût déjà ya stade de martyr.
donc bakozwa lelo bazwa ngo lisusu lobby le 11 tala niveau faire gola amemaka makambo na ye moto la moto aza na calendrier na ye moto la moto aza na makambo oyo ye aza komona ke asala na musique pour que kombo na ye etikala lelo il y a pas mat na ba jaloux parce que faire gola bande ko lobela à chaque temps likambo ba jaloux ba miso ba bande loba musique à faire na ba bar ebeta marapenda lisusu te bande ko kota lelo ata na terrasse ata wapi babetaka nzembulo kwa bizorbi on ne sait pas bizorbi et ça déjà eloko e comme artiste disque leur o eza certifié parce que ba challenge nango et salami tellement mingi pe e ko continuer toujours ko salama vendre babillé et les gens parlent de faire rigola sans pourtant faire rigola yemoko atinda batu baloba. Tu vois comment l'artiste a pesaka. Et ça, c'est l'artiste Moussoussou, l'air barosala, balancer air Moussoussou. Tu sais quand on a biso logo là, Didier Lacoste. Aza vient na biso ya yolo mais oponi date ya mabe. Nga ebile na bando tanga classe promoteur na biso mo abando loba, personne ne doit profiter au dos des autres. Pourquoi d'autres artistes là ont attendu seulement faire Gola a confirmé date il y a le 24 pour bango pe bakanga manango. Bon c'est normal hein, yemoko mi benga pe ya mukolo muto ala kisaka nzela batu bazaka pe na simara pona ko suivre ye. Aza ya mukolo. Mais pour dire que faire Gola a kokoko ça la problème na moto so ka ko beta journée wana ya le 24 a ça la problème té. Et puis à kotika la kate kotinda basoda balo bakaité journée wana eza pour la faire rigola parce que jour wana eza likambu ya zéro makila moto akokufa te moto a piqué crise et ozala te parce que l'artiste alobi journée wana eza journée lokola bonne année eza journée oh il faut bonne année ezonga pe nanu na elengi tout le monde va venir na biso ba Weranson, ba Jibem Piana, ba beta ba stade wana to mona batu ndenge nini ba sepela batu ba ya ba yoka ba musicien ba koyemba soto zui no stade ya Weranson. Est-ce que ça y a spectacle ya pamba to za ki pe musique batu ba yoki ba musicien no ya wera ba yoki wera koyemba ba moni pe spectacle o lelo e komi changer na bandeko musu ba lo ba ke te stade des arana nu kaka pona plein. C'est que artiste en soi lui-même, azana nous sir na yé mogoté. Comment se fait-il yolobi na sali boîte na boîte ezaka ka pona eza kitoko mais batu ba yo vanda te. Oh non. Boîte soko sali yango il faut batu pe ba ya et ça la ka plein. Soko sali loko no boy batu il faut ba zala ka wana ça la ka plein ba ya pe ba mona oza ko teka ba produit ya bien. Et non jamais au sali plein ba banda tout ne loko boy eza langote bon osalela kango poani et puis na yo mona makambo na réseaux sociaux notre artiste numéro 1 ndenga betaki na Braza abiso mutalinga se comparer na ye abeta pe Braza stade tanga obeta mibale nda ye na comparaison est-ce que ça genre ya obanga kaka tondeni to tuna na bana mama est-ce que ça kobanga tondeni kotala ke un mususu stade moko boye et koki kokunda et puis lobi to mona iki sinzora koya na stade koloba ke bagolwa faire gola de stade yango quand le même ki sinzora lelo a komi ko sala promotion ya roga oh non naza ko katisa jour boye pona kende ko assister to ko zala na concert oh eza ya munene ekobeta le 24 na Braza omoni tina faire gola aboya ka kozwa kisinzora na makambu ya ba orchestre na ye kisinzora azana ye porte-parole moko boye na batu mususu balobaka to sans esprit est-ce que
tango za koloba ke na kokatisa olingo sala problème est-ce que na concert ya Frère Egola babengisi Kisi Nzora est-ce que Frère Egola azana posa ya mutu moko boye po ya sala plein mais étant musicien ya Congo alobi ye akokosa batu te ke oboya bokomona Buba boya bokomona soki Rick Ross boya bokomona so nani te abimisela bino kaka obi ba surprise ba invité ezaka Fabrikas ezarebo kutu aza mwana palais mais sur cette oyokaki Kofi Olomide ye moko pe koloba bokeba abeta lokwa enlever les rideaux papa ya l'autre là ye moko lobi akomi ko senga Frère Egola abeta enlever des rideaux lelo yo Frère Egola azali sunelo kwa prouver te le Gaulois il faut vous allez toujours focaliser avec votre artiste ou ezali papa Hervé pour la journée oyo il y a le 24 na stade wana il faut tonda déjà à 10 heures et ça bien parce que tous au moment du concert wana ngana mona ngo ezalo kwa moi kermesse moko boye et puis non senga moi bato pe batumbaka babiloko boyaka bozala na bino mo ebele wana po bana poto musule bakoya bango balinga komona moi concert mo boye ezala kwa barbecue stade mo boye comme le kwa barbecue libanda pena babiloko kotumba ba makambo ebele ezala wana o mutu o ayaki stade azalaki na nzala bimali ya mbala moko mbangu kotatalaka papa Hervé po esala bia parce que libanda il y aura des écrans géants ou ekozala wana soko yoki étouffement nakati okovanda no na ndenge ya libanda okotala artiste na yo okomela masango ekozala sponsor ya artiste Frère Egola Jésus de Nuance déjà lelo Frère Egola akobeta na États-Unis ban États-Unis nyonso vraiment bozala wana boya kobina nanu bizorbi nga mona ngolo kwa zebuka ya Jibe Mpiana boya na bo bizorbiqué et voilà bo bizorbiqué na nous États-Unis et ça moi bien na papa Hervé bo bizorbiqué moi muké lelo lobi lisusu ba ba monique ba okenda kupo ba bongama bo sokola bo changer moi teni misupe boko ya na binoka wana oye na moi 2 teni 3 teni na yo nde bino bozaka moi be chance wana bolali na binoka na papa Hervé wana abeti lisumba moko lobi pour faire Egola za double poumon akiko banda concert lelo abeti pe lobi ti na tongo parce qu'il a fait Egola papa Hervé. Nous arrivons à la fin de cette analyse populaire. On était là pour parler de Frère Egola Jésus de Nuance Mukwanto Molo Bobenga bakombo nyonso bolingaka wana oyo déjà toko vivre concert historique le 24 juin oyo na kati ya stade de Marty balobi pa betela oli solote yaka o vivre na nous Frère Egola osenga pe banzembo oyo linga wana pour Frère Egola banda tsa micro boy bosengi ayembi et osala moi bien parce que bayuma et si ba vida ye moko déjà à Lobayango moi kala je dirais merci comme ça à la première de tous les premières dames maman Mami Wanza et pourquoi pas na mon assistance il y a ma consoeur Sylvie Bati Otozakana wana on est en train toujours de vous servir au temps réel dans votre chaîne je dirais merci comme ça à cet espace où tozalaka chaque temps ti e komi sou boye boto wapela ti lele ya sika anga nzambe so zana batu atoza musika bato bazana bakota na vision na oyebelo no ezaka bien et tasko moto a musika mete loko nde lati couleur parce que ba vieux Pablo Dangola baza wana ba Gérard Dadi Manunga baza wana bango balinga ordre musala il faut ça ordre so bungi ozonginzela o sepelte olongwe et ça va bien parce que Moussa il faut ça na ordre l'espace Zozo au Ezali toujours na Kimwenza awa il y a la maîtresse Chic Rose depuis Afrique du Sud on te sali donc toza la zalawana ba jour peka makambo mususu e salama
na présence na yo. Je dirais mes condoléances à maman Émilie, mes condoléances na yo. Donc on est de cœur avec vous. Je dirais merci à notre daddy, notre premier conseiller de cette chaîne, Papa Micha de Paris. Donc Papa Moro bien, Moussa Lenzambe Moro bien, Papa Tosa Aneka Malouba Nzambe et ça va bien. Je dirais merci comme ça à Maman Margaret Nakatia Sanza de Brewana. Donc on pifo toujours Maman Margaret, donc Moroté, donc Maman Moro très sociale, donc Alanga Kolila Mototé, Maman Margaret Yayo Yangoane, pourquoi pas Napesa Isusu Mbote Boye, na Maman Yvette, namoni Maman Solange, namoni Maman Hortense, namoni ya Christiana Kwasa, ya Christiana Kwasa, Bambote no Yangoana, namoni ya Bopi Membe. Biso boka bakombo bato batanga mana ba disque ya ba musicien ya minene biso zaka bongo poto yaka. Voilà, je dirais merci comme ça na bino nyonso bandeko bo sepelaka toujours kolanda biso et votre enfant, votre camarade, votre ami, votre papa Danity Manga et puis votre maman, votre sœur, votre petite sœur Sylvie Bati otozaka toujours wana poto memaka makambo ndeni mezalaka faire gola le 24 souka bilengo wapi on va bizorbiquer dans le stade to bizorbiquer ka moi mouke pour et ça la bien. Quant à moi je dirais merci et bye bye. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Gobo Sambara Goli Mazabata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Gobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Danity Manga vrai non quoi, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.